ya délivrance. Lelo toyende pona kokwisa misala ya Satana. Lelo toyende pona kotalisa ete Jésus-Christ est Seigneur. Na mabota na biso ataba tombo la sorcellerie. Bible zoloba. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom qui se peut nommer. Il y a un sorcier, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Tango yozo umela, esclave, il y a coutume, esclave, il y a ma malédiction. On cause à choix. Moi, il faut que awa misala ezate. Mais Bible nous faisons l'exception en Jésus-Christ. C'est pas pour rien Bible que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint. Dans mes yeux, je regarderai et je ferai la rétribution de méchants. Moi, il me fait un makambo au monde académique. Oyo nzamba lobi pona tina na yo ya monde ekokokisama. Peu importe auquel il y a famille, peu importe balia, peu importe ba prison maléfique, maintenant na yebisio liloba na nzambe ekokokisama kaka. Pendant que nga nazokundana ya butu wana tokotaki ba 9h ti tokoma 20h batu batonaki kuna batu batondi na jour. Comment on appelle akufi balongoli akufi balongoli akufi balongoli tito comme à 20h na tikalinga boko lit de 50 malades au muta massas au muta kufa ki muta accident 50 personnes na meto na tikalinga imoko tutu mobima parce que nzambe wana yebaki ke lelo azaki na makambo ya kosala na ngai ngai azokommunike au fois que place okomi wana eza suka te na sanctifie mayo na purifie yango ebonga na makila na kombo na Yesu le sang de Jésus na mayo na chekomi makila makila na yo na mayo na kombo na Yesu mayo ebonga na makila. Amen. Love is crazy, love is funny. I'm
Merci pour la présence na yo au répondre à l'appel na Nzambe kolo Yesu apambola yo. Wana leki na kopambola moumbo na Nzambe évangéliste Michel pour la choix où sali pour ngana poko na lelo pour telema liboso na bino. Na télémité parce que naza extra. Na télémité parce que naza danger mais ezaka kana ngolu ya Nzambe oyo aponi ko sala lelo kati na biso. Wana to beteli Yesu Kristo maboko makasi. Betela ye milele betelele. Wana ozokende kokondela. Lelo ezalaka jour na biso ya délivrance. Eza jour oyo molimo mosantu alimonisaka na momo nyonso ozobeta maboko ozoloba kolo Yesu naye kolongola esprit nyonso oyo akompagneka flèche nyonso babetinga ya kilo ya poli ebeba beta maboko bobela au nom puissant de Jésus naye koarrêter puissance nyonso ya mfutuka puissance nyonso ya fatigue ya oubli ebima kati na nzela oyo na kolo na Yesu na flèche nyonso oyo koya mpona komema beta oyo distraction. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Yesu tika ite nazala voix autorisée na poko na lelo oyo poni kolobela peuple na yo. Papa tika ite ma pensée na ngai ezala captive à l'obéissance de ta parole. Rien que ta puissance se manifeste en Seigneur. Rien que ta gloire, nous voulons voir en Seigneur. Yango utiliser nazala sujet à l'ipamboli pour le peuple oyo konukayo na kombo na Yesu Christ. Amen. Oui, bandeko na pamboli bino na kombo na Yesu. Pendant que belé bazokongama, bakende boîte, bakende bar, bakende terrasse. Mais yo bongama qui pour na koya na présence ya l'autorité ya wana naza lesengo comment na yo na poko na lelo kati na osika tel na biso ya lelo ezali qui sert Dieu en toi kati na yo parce que moto na biso tozali être pris parti de la kisi âme corps et esprit biloko wana misatu nde esali ngai na yo bomoto na biso. Mais na kati na yo parti nini nde esalelaka Nzambe yango nde tolingaki toyeba mama ya motuya ya likambo na biso lelo wana berger Feli akotangela. Galates chapitre 4 verset 1er au 2e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien dans l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Esclave. Enfant, par définition, Tokoki Koloba, c'est un jeune être humain
en cours de développement et dépendant de ses parents ou d'autres adultes. C'est un jeune être humain en cours de développement et dépendant de ses parents ou d'autres adultes. Oui, toza baboti, toza na bana na ndako. Toyebi ndenge nini toyebikaka bana na biso. Na ndako tant tozo lakisa bana na biso pardon, merci, s'il te plaît. Eza biloko bayekolaka na classe te. Eza biloko mwana yekoli ntango bandi koloba. Ozoyebisa ye di papa, di maman, di yaya. Donc mwana aza lokola parlophone oyo yo enregistré et puis lié à reproduire. Donc ezali na devoir ya parents ya kotalisa mwana makambo ya malamu to mpe ya mabe. Bana oyo balakisa bango makambo ya mabe, lelo tomona basimba machette, lelo tomona bakoma miyibi, lelo tomona bakoma kotelengana na banzela. Me bana oyo balakisa nzela ya malamu, ata soki asimba lichette, me asimba ngo na chambre froide mpona kokata banyama, eza ya kokata bato te. Ata soki balakisa ye komema mabende mpona kozwa mosala te, akenda na libongo akoma porter, autiliza force na ye wana mpo opesa ye moyen de survie. Donc mwana akoki kolela, mama azolamba potopoto, mwana azolela nzala, mais parent moko te. Tant que potopoto wana ebeli te, tant que ekomi malili te, akoki te kozwa yango kopesa mwana. Parce que temps ya Nzambe oyo asengelaki kosala na yo nano ekoki te. Nayebi étape nini okomi te, nayebi te na calvaire nini ozoleka, mais nayebi si yo ke temps ya Nzambe moto moko te na se na moi aza capable ya kochanger yango. Oyo Nzambe alobi mpo na ntina na yo yango nde ekokokisama. Peu importe hôtel ya famille, peu importe balien, peu importe ba prison maléfique, menga nayebi yo liloba na Nzambe ekokokisama kaka. Tika ete liloba ya poko ya lelo ekokisa posa ya motema na yo. Liloba ya poko ya lelo ekutana na likambo na yo pe yozwa elonga. Au nom de tobete likolo Yesu maboko makasi. Tokoti na deuxième définition na biso ya esclave. Esclave ezali nani? C'est une personne qui n'est pas des conditions libres, qui est sous la puissance absolue d'un maître. Bien aimé, na mabota na biso ba maître bazali, na mabota na biso ba géant bazali, na ba maître na biso ba hôtel ezali, na mabota na biso ba lien ezali. Mais liboso ya biloko wana yo sengeli yo banga te. Parce que tant que nous avons la puissance où ils allaient katina liloba na Nzambe te, okodemere lokola esclave. Or, Bible les autres nous sommes des co-héritiers du Christ. Yo co-héritier na maboko na yo ozana nini. Bible le l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Nous sommes pas co-héritiers, tous censés tous à la or wana. Tous censés tous à la argent wana. Mais tant que nous avons mis à la place esclave. Esclave azalaka na choix te. Esclave azalaka na volonté te. Esclave azo dépendre totalement na sentiment et maître na ye. Maître soka lobi lelo akolia te, esclave akolia te. Akoki loba te maître na belaka estomac soki na liete na koloka bien te. Aza na volonté te. Esclave azo dépendre na sentiment pe na décision ya maître. Mutu kekoki koleka. Ce qui mettent à ébisser kota na makadam. Alors le bâté te mettre ce qu'on continue au tout dans la terre. À ce dépendre de la volonté absolue. Il y a maître naï. Maître sur la vie kota na presse. Peu importe et le quoi comme après à kokota. Kota na libulu wana à kokota. Ezali biloko tozo kota na nango na mabota na biso. Tangu yozo umela esclave ya coutume. Esclave ya ba malédiction. Okozala na choix. Maturité spirituelle, kotika la bébé te, kotika la mwana te, parce que liloba na Nzambe, nezo ya kopesa biso kwanya, liloba na Nzambe de,
kotalisa biso nini tozali face ya bamabota na biso, face ya baréalité oyo tozokutana na yango. Ozomona bien na libota na yo kuna ezalaka kaka kobota, ezala mwasi ezala mobali, moto abalaka kuna aza te. Mais kobota nde oloba te boleki mpuku oyo bota 8 oyo bota 7 oyo bota 6. Mais Bible ezoloba Seigneur, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, et grâce à toi seul que nous avons ton nom. Bien-aimé, ba maître na ba famille na biso bakoki ozala, ba maître bakoki kozala, mais yo oza mwana na Nzambe. Bible ezoloba tout ce qui est en Christ ne demeure plus sous la loi. Loi elibote koki kolobake awa misala ezate. Mais Bible ezoloba nous faisons l'exception en Jésus-Christ. C'est pas pour rien Bible ezoloba que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 à ma droite. Moi je ne serai pas à temps. Dans mes yeux, je regarderai et je ferai la rétribution de méchants. Moi je me fais ma camo au monde académique. Na libota na yo, bato ba voyage akate. Si on voyage bien. Moi ba Congo, moi ba Ndondo, moi Équateur, mais libanda ya RDC batiela yo croix. Mais yo il faut la kisaye que oza na Nzambe na bomo. Yo koki ko tele matin se plaindre na famille na biso to sala na examen d'état, il faut bandela 3 fois. Mais non, bango ba bandela mais yo en Jésus-Christ, tu es la tête et non la queue. Lelo ezali mokolo ya délivrance. Lelo toyende mpona kokweyisa misala ya Satana. Lelo toyende mpona kotalisa ete Jésus-Christ est Seigneur. Na mabota na biso ata batombola sorcellerie. Bible ezoloba le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom qui se peut nommer. Ye aza sorcier benga na talisio Jésus-Christ est le sauveur du monde. Avant il y a comme un sorcier, il y a qui déjà Nzambe. Il y a qui ko banga bandoki ya famille. Il y a qui ko banga banzungu ya famille. Ndenge nini yofa ya tout le jour na église, ozakaka ya kolera. Maladi wana okotaka nango, obili nango. Okoti nango, obili nango. Attendez tout ça ya moto, tout ba maladi, zikisa, metango kozonga, réaction des akaka. Parce que ozako expérimenter. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Parce que tu es encore un enfant. Aux autres dépendre de la choix. Il y a mes parents, on a beaucoup. Oh, moi, si attaqué les balles, à Komando Sopabazé, biso na famille na biso, en tout cas, il faut s'attaquer à fausse couche 3 fois. Après, si Mando Bando si Baba. Mais non. Nous, les éternels, est irrévocable dans la vie. Nous avons les Israël en moi. Aux états Israël, on a pourquoi on a l'élo comme Jésus-Christ. Nous, les hommes, comme Jésus, et les Kinyoso, comme Jésus, et les Kinyoso, comme Jésus, et les Kinyoso, comme la Mouyanyoso. Kombo na Yesu mitala ozotambusa ndenge mutu oyo asengeli asalela Nzambe eza mutu oyo atiki nzoto eza mutu oyo atiki makanisi akomi kotambola na parole de Dieu. Bible ezoloba que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais toutes les jours et nuits. Jour et nuit ezali parce que makambo ekoya la difficulté qu'il y a, il est écrit. Ne crains rien. Bible bandeli y a plusieurs fois. Ne crains rien. Ne crains rien. Parce qu'il y a qui au collègue dans le désert. Il y a qui au collègue dans la maladie. Et ça peut être sa gloire. Et ça peut être sa kendo. Souffrance et le but que Nzambe a zonokate. Souffrance et le but que Nzambe a zosalate. Alekisi wana poko bimana wana ezali et tout le coup ya batoba ya mbaye lokola Seigneur et Sauveur. Tangu bakomona yo oyo zalaki kolela yo wana komi koleka na mutuka leka na nzela wana
nzela babanda kotia batanga kutu kongo na te se batala ni kaka bapesi kodo batomboli monoko nzela wana nde yo koleka ntango yesu akosalela yo mpo na poko na lelo moko na moko azozwa bilaka na ye na poko na lelo moko na moko azosimba oyo nzambe alakaki mpo na bomoi na ye okozonga na nzela wana ata bamoni yo te yo moko ndenge mama iget bona ye yaya betata detu kabine eza nango betata detu alo mabibishi boza bien nalaki kaka kotala bamama nazokende yaya fo bamonake nzambe na biso asalaka fo bamonake nzambe aza kapable ya kochange la situation nzambe alamusa lazare bien aimé eloko nini eleki liwa na pasi ere moko ata kondimekiti otali nanu lazare après 4 jours biso nyonso toyembi deja mboka ye mais après 4 jours na liloba ya pamba liloba elandi lazare na kunda malgré babande oyo batiaki ye liloba ebimisi lazare kuna na séjour de mort mpo na kotalisa ete rien n'est impossible à Dieu. Nzambe nini yo zosalela oti lelo malade ezosila te nzambe nini yo zosalela oti lelo balia ya famille ezotika yo te nzambe nini yo zosalela oti lelo milelo eza na ndako na yo nga na ye kotalisa yo Jésus-Christ na liloba ya pamba alamusa bakufi Yesu wana na liloba ya pamba baveugle bamona na liloba ya pamba prends ton lit lève-toi et marche batelema na lobi même parole likolo na yo telema esika oyo ekangaki yo lelo liloba na nzambe epona kolibere yo liloba na nzambe epona kotransforme vi na yo liloba na nzambe epona kochange badone ya vi na yo afin ke bato bandimaki te bandima ete Yesu aza na bomoi tobeteli Yesu Kristo maboko mutu azana no mwana akosalela nzambe na bakokoso tokoki na biso koyemba nzembo ya nzambe mpo yeba mutu wana azana no prise te baninga bazobina aleluya ozana ozomona ye kuna azobina kiliwa nzete baninga bazobina kembo nayo ye kuna azobina moto bien aimé parce que désir de la chair ezana parce que otiki nanu Jésus-Christ azwa kiti na ndako na yo te otiki nanu Jésus-Christ azwa kiti na motema na yo te église eza oyo tozoya te église eza ngai na yo église ezali comportement ya ngai na yo est-ce que comportement na yo na quartier etalisaka oza mwana na nzambe est-ce que comportement na yo na mosala elakisaka ke oza mwana na nzambe yo ozoyembela biso nzembo ya nzambe mais lokola sainte papa sainte na yo abolongwana te akotise biso rythme azali ko na se biso na ignorance tozobinela nzambe mais tozobinela na rythme azali ko parce que moto wana abongoli motema te moto wana akoti nanu na kati ya parole na nzambe te nga nazoyebisa yo ke bible elobi marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que le désir de la chair est contraire au désir de l'esprit. Nakati na biso, nzoto te ne ifo sale na nzambe. Âme te ne ifo sale na nzambe, mais esprit na yo. Bible ezoloba en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Esprit na yo te bengami mpona kosale na nzambe. Mpona okolisa esprit na yo, osana ba effort eza kaka na prière, na louange, na adoration. Na méditation, il y a un écho ça que l'esprit n'a pas besoin de taille. Quand l'esprit n'a pas besoin de taille, nous avons tika. Indépendamment de toi, nous avons focalisé sur le sali, ma poste en arrêté. Quand nous avons et qu'il de boîte, l'esprit n'a pas dit, je vais louer le Seigneur. Il est trouvé agréable à des frères de demeurer ensemble. Tozoya awa tokoma ba frère na ba sœur parce que ton dimela Yesu azana bomon eza azarte pour mon côté akoki oye epai na Yesu soki
abengi ye te. Yesu soki abengi yo mpo aza na makambo ya kosala na yo. Yesu soki abengi yo aza na makambo ya kopesa yo. Dispose motema na yo, dispose ntango na yo. Basinga wana normalement ekoki ozala lisusu te. Bible ezoloba, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il y a le pouvoir etambolaka na puissance. Pouvoir etambolaka na autorité. Okoki ozala na pouvoir te, mais liboso ya maladie namoni neti nakomokufa na motin. Bible ezoloba, tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras la gloire de l'Éternel. Romains chapitre 10, verset 9, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Amen. Situation compliquée. Oh, ils en rappellent là, nous pour que ça ait accident, batunio sur la koufi, mais yo se retrouvé le banda. Batunio, yo nous dit obi, na comprendre te. Na sutuki kaka na zali banda. Pour la verset à que 1000 tombent kokisama, que 10 000 à ta droite kokisama. Yamonde la loi d'exception en Jésus-Christ. Batu bakoki obele. Bien aimé na pillage, na premier pillage, il y a 2001. Pillage de Salamana, Tongo pour Erwana, toujours à côté à Zandou, na Itaga. Et pas batata moi service. Pillage batazo kita, batazo mata, batazo leka. Tout est mis na balabala, tata moi service au pix. Ukonda, rien. Toyo kate. Tout est mis na balabala, c'est mon toile quand les locaux, tout c'est. Pesanga. Bien aimé, quand on est au téléma qui wana, ceux qui n'ont pas de ça c'est tard. N'a eu balle perdue. Et continue côté droit. Et continue et bimi na sima. La veille, bah qui n'a pas tout comme on a voisin, quand on est en Nicolo Bokeza bien été, Bokeza malauté. Papa on a le dit maman. Aïe si tata moi c'est un saut, n'a pas ma motuka ah. Tata moi c'est un saut. Motuka ah et bimi na sima. Toké maman. Il faut qu'on vive la loi d'exception en Jésus-Christ. Mais si nous Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ton continue à paix 4. Hôpital, chambre, et ça, tina lopango ya ba voisin eza sikoyo na ba deli na ranger kuna na ranger ko to za ta ba 25 lits au total ko to ça ba 50 pendant que na zo kundana ya butu wana to kota ki ba 9h ti to ko ma 20h batu na ki kuna batu batondi na ranger o mona pinda o akufi ba balongoli akufi balongoli akufi balongoli tito comme à 20h na tikalinga boko lit de 50 malades o muta masas o muta kufa ki muta accident 50 personnes na mbeto na tikalinga imoko tutu mobina parce que nzambe wana yebaki ke lelo azaki na makambo rosala na ngai na zo communiquer au fois que place au komi wana eza sukate place au komi wana Bible solo ba place biso to suki bonzambe ya bonzambe e bandi. Tika ete Yesu abanda na pokwa na lelo na bomo ina yo. Yesu demon totali samotuli ke azana makambo ya minene ya kosala na yo. Peut-être c'est na kufa ki erwa no ngoye bangati. Soki na kufa ki erwa no ngoye ba témoignage côté. 50 personnes ba kufi na la linga imoko ti tongo no na yo nzangale la yeke la mawa na sala ki volonté na yo te na nzela na masumu na poussa na ki mosika na yo j'ai conduit mes pas ça et là vers le Dieu
étrangers, likolo ya mbongo na trahisaki kombo na yo, likolo ya bakabelo na yokaki yo te, likolo ya iPhone na bundisaki kondima na ngai. Yango nasongi na pokwa na lelo, Yesu yokanga mawa, bien aimé nazoyoka yo te, beta maboko tombola mongongo, bondela senga mawa na Nzambe. Yesu yokanga mawa, naza moto na masumu yawe, na bundisaki kondima na ngai, likolo ya biloko ya mokili, likolo ya bilamba, likolo ya bambongo, na pusana kimosika na yo. Yango na ye na nzela ya repentance, Yesu yokanga mawa, Yesu limbisa mabe na ngai, Yesu pardonne ngai, Yesu limbisa nga, naza mosi na masumu yawe, naza mosi na ekobo yawe, nasengi mawa na yo na poko na lelo, mawa na yo kita, mawa na yo enote. Belela makila na Yesu, belela makila na Yesu, loba makila na Yesu sukolanga, longola ba point de contact, longola ba tâche, ba impureté, oetikala kikati nanga na nzela na masumu. Potango Yesu akolinga pambola yo, lisumu eganga te, lisumu etelema te. Belela makila na Yesu, beta maboko bondela. Sauve, lave-moi, purifie-moi, justifie-moi ce soir. Nasengi makila na yo Yesu. Esukola bomo inanga, esukola vinanga, esukola libota nanga, esukola bana nanga, makila na Yesu. Kitalelo, longola ba point de contact, longola ba tâche, longola ba ride, longola le konos, représente kanga, kanga kanga, limita kanga, non bien-aimé, ozobola, wana ozobelela moto ya molimo mosantu. Moto ya molimo mosantu ekita famille. Ezikisa ba condamnation, ezikisa ba limitation oyo paki na ntango molai. Ntango yokobima lelo, so batuni ozoyoka ndenge nyobi, naoki pepele, naoki ndile longo moko yongwenga. Ezodependre na détermination na yo, ezodependre na limbonde yokosala na poko na lelo. Ozobelela moto na Nzambe, ekita ezikisa Yesu. Uloti bozana fete, bapesi osali, ozuli suye minene, ozolia. Ezala ya se ya mai, ezala ya samba, ya ba forêt sacrée, na se ya libanga, na feu septique, na njungu, na mulangi ya famille, na libumu ya sapin, bima la prison ya bandoki banga baba. Au nom de Jésus, na volonté na toi, na lumière de l'innocence, na sabuna, na ba prison de oh la petite sala, ezala ya mai, na bima, ezala ya cimetière, na bima, ezala ya mabele, na bima. Na fin de l'année, yo na bota na bino bonne kaka décembre. Bino décembre ko feta karote et ça va ta boke ko bimisa boke kotala mu. Année projet
kokufa ezala mort physique, mort précoce, mort par accident na se ya poli ekokokisama te. Tozokondane programme nyonso ya kufa ya fin de l'année oyo ezala ya mabota ezala ya quartier ezika na mota ezika na mota de la moto et tout ma programme il y a sorcellerie ils régné na quartier oui de l'oubli Seigneur a dit qu'ils sont partis na quartier pour la délivrance il y a ma botte délivrance et pour ça on a de la prière il y a d'autres sorti dans moto et peuple s'approche nous c'est un mot pour la tine et pour la haut et dans la moto de là et non puissant de Jésus-Christ et mon Dieu ça programme récupérer les unions sur la gagne et monde à ténèbres tanga et batanga na prison famille et batanga na village et zonga na maboko nanga belela bozuna yo et zonga na yo au nom de Jésus-Christ na ekobele bozuna gagne pour la récupération.
foi et bongo na makila mai oyo est transformé vie ya bana na yo oyo nyonso akomela akobongola akosukola akopakola makila na yo nde ekota ebe ma solution ebe ma transformation ebe ma délivrance ebe ma victoire na vie ya bana na yo bakobwaka na bamesa na baburo bakotia na babiloko ya kolia biloko nyonso ezalaki ya mabe ebeba na nzela ya makila na yesu onodo yaka na mai tobondela opusani na pamboli mai na kombo na yesu na pamboli mai na kombo na yesu ebongo na mai na kombo na yesu na sanctifie mai na purifier yango ebongo na makila na kombo na yesu le sang de Jésus na mai na cheko na makila na yo na mai na kombo na yesu mai ebongo na makila amen mama abongina le kumu bakisa milele nani apangwa mina pokwa na lelo yabete na yesu maboko makasi na moma na biso ya communiquer Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosalakala yango ngai mpe nayebisaki baoyo batambola partout baluka badelivrance bamatana baavion bakenda partout badelivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki badelivrance babiki bino moko botala batémoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na bablocage baporte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube nakota na Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye ko témoigner monene na nzamba Ozana wa sai na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badekaraki mwana comme handicapé aloba te na etango naye kolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to reprise nazwaka barégi na raison moko ezata na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner monene na nzambe ya Ozana azali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na nziria wanaza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la dure oui okende bezo oui tika supposé la Sainte-Thérèse le seul et l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce comme Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile. Bonjour. Papa Soulé, DiCaprio, Papa
na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Ah, moto moïde le maïle mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Moto ko longwate. O so ton ganayo mo biba. Yango Jibe service. Et Zakaka wana kisasa. Deye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sidi. Yebisa ba voici. Oh ba ça ba ndeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kota bilo. Eza pa ya José Baïla. Cibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Fondation Tabita Dorcas, Maman Mireille Maïngi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele, bazana batu ebele. Rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Maman Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ku soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na $1 na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga baza na bonne santé, bazo eloka kolia, bazo atama ya komela, bazo telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Thomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo
mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Tirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo yo. Undela nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yo yo. Longisa nga yeso yeso. Nalebi bia bisenga senga nsanga londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nsanga londe ye. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga Yesu kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba buye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela buye. Soki nakoma kobina bina
opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina moye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na ngai ye nzamba londa ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yesu yesu apambolinga yesu 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 apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo